préparer makambo na nga mais na YouTube ebima ke na obala tiliwa nga na blessa batute moni nga na blessa batute na yana TV na sala musana nga normal na blessa batute na finga mutute na loba makambo batute na loba makambo na nga moko na TV 2021 bato o saki mabe est-ce que o basala ki o mabe o ko senga bango o limbisa bango tiliwa ezana ba mabe mususu so mutasali yo okoki ko pardonner ezana ba mabe mususu so ki mutasali yo okoki olimbisa te so na vandi kimia ezate ke na obanga mutute na mobile na nga je me suis dit que na kanga mona vanda kimia parce que likona ona na ba bokilo na identité Olanda yo explication no lwanti ozo critique Gabriel otomona ki mambu ya matanga leke ya Nicole ya mbaki Gabriel na plateau Gabriel baki que soki na keinde lekina alamuki et puis c'est moi bien té na batu explication na TV ngamoko maman na nga na TV te papa na nga na TV te baleki na TV bazati donc na TV ngamoko est-ce que okoki ko pardonner te selon yo pour na ba voix sur etambolaka ozanga na kanda par rapport à ba propos ya Gabi ba komo muso sitaki moi to cité zakite ezate ngo ba finga nga politique na vanda ko ozale ki pa ya na lobby no répondre te na ibisio te na yana mama te na yana papa te na yana yaya te ozale ki pa ya na yana lekite na yanga moko mwana te donc na yanga moko kutu na koti théâtre new ngamo na sara makamna na TV ngamoko ozale ki pa ya comprendre donc j'ai pas ce temps là lelo baleki na ba yaya moi ba respect mo zate na kaleza ki mona leki o respecter ya ko respecter pas bango utaboti mutu na théâtre zate mutamtaute pas bango reconnaître na ba kamo ba respecter au gloire à Dieu c'est comme sous ba manquer au gloire à Dieu bon non ça chuchu na tournage là tout là on est là les kaki parce que les poids des belles finances là-bas yo kana te non tout mango partout attends lelo na voyager na ke so tuninga mutabimi so na oyebso ye mutabimi sanga OK na bana théâtre pas ki ngandi na suka et pas gérer comme tox mutabimi sanga lelo so na za ya mado c'est à cause de lui et puis je lui respecte beaucoup na respecte ke makasi mais quand musanga mon ota na TV na mon pe a chrétien nga baninga déjà par rapport ba cacher ou ba zoara bango ba fille à théâtre ba ndumba ba est-ce que yebi ke ngai na obala mais ambaki ndekono Gabriel Bolembo na plateau na ngai alimbisa asenga kaka baleya ba ibakata ba pardon mais yo aboya ko senga pardon alimbisa te ekomi ndeni bino na yebi makambu wana te yamado aboyi na yebi makambu wana te yamado na Gabi nini bazokende wapi par rapport ya rancune to ba rancune pour yambaki Gabriel na plateau sengaki loka ba bakata ba pardon mais dans bateau aboyaki abi jamais loka ba FK lokola ba Karim Yamado na juste Karim Yamado na plateau awa aboyi abi tilwa otu olimbisa ya Gabité lelo so même scène yona na lobby Prince, on a la question te na fandelika wana oh to beta masomo suko na fandelika wana oh s'il te plaît pour demander coquette dans un mbote ya ne Gabriel mais yo so été en tout cas veste njeta mbila ka olati merci. Mes chers internautes, bonjour, bonsoir, parce qu'on sous émission Oyo et Komelibino, émission Tumba Zahir, émission Tumba Zahir, vraiment pour Zahir Zika, vraiment émission Oyo Nayambela Rapino Batou, vraiment Oyo Balekara, faut pas la vérité. Nanga vraiment va inviter nanga vraiment va bomba kats na bango te ba bimisaka nyo surtout ya bango nanzela ya une chaîne na bino bolinga mingi Karim Yamado TV vraiment merci na bino ba internaute ba ono bo s'abonner massivement na Karim Yamado TV merci na ba abonner ya Karim Yamado TV vous aura toujours fidèle merci na réalisation Oye Kumbami na Gloire Ngoma vraiment derrière caméra ozo kabula image vraiment émission est présentée na Prince Luamba Paulem Kendi ya presse Oye Bobengara Paulem Kendi nazana prononcer musala na zela ya chaîne abino merci
vraiment émission le dans Karine Yamado autres augmente tant il y a kosolana ye masoli belé et belé émission le Karine Yamado vraiment azolo ba vérité aba vérité la mambe belé vraiment vous tant il y a côté l'émission OEP surtout pour salati ko liker pe ko partager et pour permettre de soutenir artiste Nabino. Bonjour Karine Yamado. Bonjour Prince Luamba. Boni ba meilleure venayo bonne année tous continuer kaka. Merci bonne année à tout le monde. Donc merci na batunyo so oyo Olanda biso na Karine Yamado donc merci les deux dans un plateau Nabino. Donc OK, attends le plateau Nabino, merci vraiment dans l'ingrate et remercier Babi Pepe Chico mannequin à Château Rouge. Pepe Chico mannequin à Château Rouge. Alors bon Bertonier Betamia vraiment grâce na yo bébé Chico. Merci na onyo sozo sala Babi Château Rouge za toujours contrôler na yo. Merci na Lex Bomengo roi papa les grands dilois oh vraiment ba tu oyebelenze mo kitoko et pas bona Amazon vraiment à bête histoire ya Lex Bomengo. Merci na couple pastoral Fanda Babi prophète et média kana Marie média Kala rose noire. Merci na yo Atriche motomètre Beba Zibeba Babi tafouin ya Babi Mazolo engambeti na poche motema batayo masamba la grande dame. Merci. Émission de l'autre Zana Karine Yamado vraiment to betan toujours vraiment moké 2021 Zaki animoko Zaki positif ou négatif. Zaki animoko Zaki positif T négatif PT. OK. Donc c'était comme ci comme ça. Dans le sens où il y a kaka. Ni au Zaki en 2021 ou Simba qui bon, en fait, en 2021, j'étais trop combattue. Et là, c'est parce que nous avons gardé un paiement, je pense. Nous avons gardé un paiement. Et puis, à protéger moi, et ainsi que les bottes. Donc. OK. Tu veux taper mon solo pour artiste et comédien 2021, tu peux être artiste mingi, vraiment, tu peux être artiste mingi, tu peux être icône. Mais tu continues en 2022, tu bannis jusqu'à là. Dans le 3 artistes, mon il y a groupe Simba, Bakunda qui est déjà. Mon il y a groupe Kikedi et Sunda, Bakunda qui est déjà. Puis tu as Naomi qui pour Azaki ancienne, il y a groupe sans souci. Il y a Bané qui fait un groupe, il y a Vita Vie, il y a AG Omari. Vraiment, un an où Bané sur fait là. Bon, en fait, là, dans le bagelo, moi, chaque fois que ceux qui battent oiseau kufa ezaka ba artiste comédien te parce que ceux qui to bimi siko ceux qui to kina ba morgue siko ba biso nombre ba kufi ondimate et le ça là que ya biso ezala visible vraiment makasi na miso ba tout c'est parce que premièrement tous na kati public et deuxièmement on est des stars en fait donc c'est normal ceux qui biso to kufi et puis ça buzz to et créer problème donc nous avons mobateli nzambe ndapesaka nzambe pende azwi donc neti ngala ne le concert to kumsaka nzambe mais liwana fete ya te abino po baliwa presque bon on est totali ya Naomi qui pour à bonne santé se noyer tout ça après kufi bon neti na kolo belo moko bat o bakufaka bazo yeba na lo neti par exemple ya kana poto parce que docteur mona web saute kana batam mukie mes condoléances na famille na na za matanga et docteur na alors bien là on est le Congo Tobekimi docteur na droit en fait okay. Docteur na droit c'est un professeur c'est un docteur Luamba c'est mon grand-père Luamba Koufi oui Ndoina Koufi tous vraiment la matanga na kati ya famille donc condoléances la famille mobimba après sinon mes condoléances et bien na bato bali banda na bato baza awa et mes condoléances la famille mobimba OK par rapport à la question de Loba qui va pour répondre à la question na yo et na loba ka chaque fois que ceux qui tozo kufa c'était question ya mona da faut être abino en fait nde toza bo mutu na mutu azana façon o asegiraka mutu na mutu azana etamboli na ye mutu na mutu azana ndenge à se disposer en fait devant ba fan devant batou mutu na mutu yebi ndenge nini azo vivre donc tant on lo ba ke été abiso neti par rapport à ni par rapport que vous autres vous savez na bien été surtout artiste ba tu as des preuves ya artiste ba nitam ça bien ouais par rapport le jolo ba maka bozo ki na banani bazolo ba mingi mingi papa maman ko boye bon neti premièrement nga sambela na ngenge sambela ngenge l'église même chose a venu movenda
na prière na ngenge siko ba mama ni c'est ngenge vraiment to garder place église yo prière oh na lobby combien d'églises combien oza na kati ngenge ils ont combien d'églises combien oza na ngenge oza question mutakesa mbona so mutakesa mbya na ngenge signifie que à quelle église à mabeta l'église combien l'église belé mais dans l'église msubu no okina na prière na ngenge na veni movenda na Bethesda Bethesda mso eza na France OK ensemble là mais vraiment ba kombo na bino zo sitamaka na ndenge belé par rapport que ba fille à théâtre ba garçon à théâtre vraiment pour nos fans de sa combo to lelo ba mono za stable ba ni tout ça bozo kina la banzela ya mabe rôle bani par rapport à moi pe bozo be manga ba ninga pe sous kala banzela wana bon en fait ceux qui mutu pour vendre sa combo akena banzela mabe bon tant pis pour eux oui tant pis pour eux parce que biso vendre sa combo na kotanda nganga te comprendre donc makamso ya foza ndeto ba ke mutu foza na manaka mutu foza na iloko wana donc chance wana fo bota mananguza na ngo yana mutu mususu akozala aza bomoni aza boyeme ana chance wana te ana étoile wana te azala visible devant bato donc eza te question mutu asali succès et c'est fait kakenda nganga yana sens te donc yana ba soki ba oba okota oui gloire à Dieu merci pour na bango ba ope ba okota te gloire à Dieu merci pour na ba oba okota te donc mutu tokoki kozala na te pona ko justifier ba vie ya bato ça pas de sens donc mutu mutayebi ninga mimemaka okoya to lobi ke o musicien o akota ndanga nganga te o akota ndanga nganga o akota ndanga nganga te o asala boete donc mutu mutayebi ninga mimemaka exemple na pesa eti exemple bina filé asambela kapé uzomona mais so tuni mutu ke bina filé asambela ka oboya ngo mais il prie ouais vous en église moi non to za église monte en fait uzomona tam so mona avant basa la répétition na bango ba ko animer ba prier na nous bon on a mona te pas ba musicien mususu na éviter parce que pour étant mususu à toi internet je sais pas mais au mona yé on a publié ba bloko ne ba prier kana nous avant tout à l'acceptation apparence que il prie donc to za attend juger ba tout ce muto ça ma be mo yo bando bo juger ba oza nani po juger ba Karine Amado comme les fans nzela ya kisité nzela mo normal nzela normal malgré que ebima ke na kisi donc na comme on dit mo ke na ngo OK on a kisi o mema be amina o moko boye non te lo ba mape ngaso ngina memo na kisi yaka au sentir pays lo ba mape mema camarade no mo boye akanga mobile ne moko boye tout ça te kamana ngate aza kamana ngate akamana te na ko ba neti ndeni parce que ba za solo bilikambu et bimike eza batu nyonso ya poto en fait na ko ba eza ba complexé ba complexa kabiso na télévision elle est là elle te regarde dans le local salate azo zelambonga bana et puis quand elle est là na téléphone au commenter ma bé au finga ma bé sur YouTube on comprend parce que une femme responsable une femme au foyer na ndimi te ke ako vanda na YouTube abando commenter ba commentaire abuzo alors likola complexe nde epoussa ye aloba ke nga na mema ina ndaka nga je la connais pas naza numéro na été naza na nini ya téléphone na été atikala obenga ngate na tikala osola na été donc na yebi yete na vie normale bona yebi yete na kutana nete donc ata na téléphone na kutana nete taka nga bato babenga nga impoli tu sais pourquoi parce que na evitaka en fait YouTube était yanga et pesanga mayele et sala ke na ko massage na YouTube et sala ke e matin intelligence nanga pourquoi parce que ba réalité on a kutana na on a 8 ans on a salle dans monde de télévision je me suis dit que je suis éduquée deuxième fois donc ba rééduquer nga YouTube est rééduquanga à travers comportement bateau à travers bagissement ya bateau à travers ma cam au bateau azo sala au talobi été pour na rappeler trop chaud mais na se maîtriser pourquoi na se maîtriser na tali na okola moi na okola ngamo na okoma maman na ça déjà maman j'ai une grande fille de lo mbali pas ko bima bien ka na poso bala moi na nga boya te pour ba parents na biso kala ko babala na baja 15 ans elle a 16 ans yeb sans so le lo mbala bimia bia bala na boya so yeza volonté na yemo boya te on comprend sur le bali par rapport que ndenge masulwane bimaki po sur le baké yango no loba no comment yango sala ki na se discipliner
na se discipline vraiment na makambo ebele ata ba blabla ya mona télévision na 12 ans po otala mimi total avenir à mwana surtout so boti mwana mwasi faut en ba discipline na makasi moni mwana mobala akenda kobala mais mwasi bayaka kobala donc moi différence wana ya otala que oza mwana mwasi pour na éducation ya mwana et puis pour na futur ya mwana et surtout mingi futur parce que nga mona ko ba kena doka na nga na beba na nga nana muto otuna nga te nana côté ya otuna te mais so talika avenir à mwana au moins et maîtriser yo et maîtrisant nga makasi en fait donc pour na lobake natika batu baloba natika batu baloba na kisi oui j'accepte kisi nanga so yo comprendre que na kisi approcher nga oye ba ke na kisi OK Karine Amadou 8 ans na YouTube oui depuis 2013 8 ans c'est OK 9 ans en 2012 2023 na 2023 on coupe ça 9 ans t'es 10 ans 2013 non 2013 2023 comme ça on est 2022 non 2022 9 ans déjà 8 ans 9 ans 9 ans ah oui 9 ans ah OK ina oui mais ko na salle mo ba ni nanga 9 ans la 10 ans faut la fêter 9 ans na YouTube Karine Amadou ozuza la grate vers papa na yo to ba papa na yo par rapport ya art papa na yo olelo kombo Yamado ce qui lelo ba fandi sango eza grâce il y a Jéric Kobetox D107 ouais mais amba qui dernièrement dans l'émission nangai abaki choqué par rapport à dire moko ya yo verrier abandi otanga bana na ye atanga ki ba baby donza atanga ki ba nan bomba bato ye a pistona na YouTube zotu na yo ye mazo bwaka ka kombo na yo en fait na kolo baneti ndenge nini na tala émission ngo et place nzala na seka bon gloire à Dieu soka bwaka e kombo nanga na ye vraiment pour répondre à ma question ba tout en fait na esa question ba tala ki on peut temps soki choqué non ba to tala baza choqué te pour na tikala ko sala émission te na boya ye o comprendre be mission nga tout na sala ba fan o batala nga ba yebike na ndimaki a sala émission a fingi a lobby ba makambo belebela loba rien à voir avec lui ni oui là yona yi non to ile lo te ya za papa nga za mona to la fille tout ça mais bon attends na kata famille et arrivera pe ba maman mo ya bongo ya mona bat ba yo kana te baza bien bon neti so na bike to yo kana kate na kosi parce qu'il n'a pas un problème na été mais comment on a hier on a un problème bon je sais pas là je sais pas OK Kobetox Olandi Amado a un problème na te ninga osolo ba vraiment bato otala balongole loko ya lobaki bato ba otala kandi na lobi na yebite au monde to zaka bo motema bacha ngona oyebi pourquoi nza mazwaka motema chaka ngona kati parce que soka tika ngo libanda nde belé to sola te nde belé pa talika motema na kiazui arme pa bo myomba moko o comprendre nga o yana kati motema ni moi je sais pas nga pona nga na yebi ke yem tabimisanga kwemba na ndima ngo partout ata lelo na voyager na ke so tuninga mutabimisa na oyebso ye mutabimisanga OK na bana théâtre pas ki ngandi na suka et pas Jéric Kobetox mutabimisanga lelo so naza Yamado c'est à cause de lui et puis je lui respecte beaucoup na respecta ke makasi mais quand musanga mona ota na TV na moni pe a chrétien ya ka ndenge baloba ke papa pa ko benda mona matoi na sens wana donc dans un problème n'était mais vous se retrouvez dans grignotage na ba publication grignotage vous se retrouvez mais arriver comment montage comment bon tu vois na monde otoza ngana yebsa ata mobile ngana yesa ke foza kana nerso c'est ça alors na kumsa nzambe parce que nzambe pesa nga mobile mo humble doux simple au sakanate vous comprenez au Karine Amadou déjà je suis pas fiancé mais na âge na kozanga mobile je na zangi mobile c'est que naza lokuta vous comprenez je peux avoir des problèmes avec mobile na mais na kozanga mobilité so na zangi mobile na âge c'est que na kosi na bato otala vous comprenez donc naza ilungi mabete naza kizengi te en fait naza normal nazo tambola bien na kozanga mobilité bon na kumisa nzambe parce que partenaire nanga aza compréhensif comprenanga par rapport à ça nanga bon to se retrouva qui na seka ki bato parce que le monde est toujours comme ça les lois ta se to kanga mano ba après ça komi kuna ko ba komi mwasi na mobile c'est toujours comme ça OK c'est bon merci tozo continuer émission na biso merci na gloire ngoma ozo kamula image réalisateur ya émission au PHN
Karine Yamado TV, vraiment merci. Vous s'abonnez massivement, bateau tout le monde Karine Yamado, vraiment vous s'abonnez, vraiment vous allez bien payer. Bah émission, faut vous liker, partager, bah émission, bah vidéo pour ça façon moyen ya soutenir artiste Nabino Bolingaka, vraiment merci. Toujours continuer émission sur Malé, mais vraiment par rapport à Mambo Tukoloba, il y a Mobali, bah tout ça pour tout contre la mode aussi. De baninga bazo bala mais bino moi retard réseau yaka non retard ani ni mtomto na chance na ile étoile na yaya retard réseau yaka retard ani non c'est que baninga déjà par rapport à cacher ou bazora bango ba fille à théâtre ba ndumba ba est-ce que yebi ke ngai na sala makam nanga na préparer makam nanga je ne savais pas mais bima na YouTube ke na obala na nila makam nanga pona mambwana OK webi tous la paix Karine Yamado 2022 non ngaba zelanga te zelanga pone ngaba zelanga te est-ce que après il bala pour ça moi s'il faut bala après il bala na yo tout le monde a pas problème robima pour bandeko belé à yo likolo na ngona na za star c'est normal ce makambo bimé a problème te bon nga zamta bosso bali mo pas robima susu et ça problème bala Karine Yamado et ça problème te ya bandiki mineji kutu ba problème ba ozwa hein moi so auto ko bala Nigeria tala makambo bimi mais mobile na bali kaka bon combien de fois là OK merci tout mon côté vraiment la 4e émission na biso Karine Yamado 2021 bato o saki mabe est-ce que o basala ki o mabe o ko senga bango o limbisa bango tiliwa ezana ba mabe mususu so mutasali yo oki ko pardonner ezana ba mabe mususu so ki mutasali yo oki o limbisa te gloire moment on comprend donc muto salanga mabe na 2022 na 2021 on limbisa ka jamais vraiment Yamado je suis comme ça ngaka hypocrite te batu ba yebsanga on a monde de télévision il faut ça à moi semblance ko toza biso so ne monter batu musu semblant wana nde ba ko ka sala te ni tinga semblant wana ko ka sala te na sa semblant pour batu mona ngana mutu malamu après mutu so approcher nga mona ngana mutu mabete de préférence mutu mona ngaki na se comporter mabe mais so approcher nga abina nga makamona mona na TV na ona mona siko deux personnes différentes na préféré yo boye que na télévision bane ba salon mabe j'ai pas le temps est-ce que limbisa ndeko na moko boete asala ko mabe selon yo selon ye bato watala biso limbisa c'est normal oh kasi nani tina limbisa nani asanga mabe nani mais pourquoi bino ba artiste beaucoup mais lo mo boulwa mtema bino habité na yambaki ndeko no Gabriel Bolembo na plateau na ngai alimbisa asenge kaka baleya ba ebakata ba pardon mais yo aboya ko senga pardon alimbisa te et comme ngeni bino na yebi makambu wana te Yamado aboyi na boy na yebi makambu wana te yo na Gabi boyelani je sais pas na Gabi boyelani na na temps pour expliquer on te ba voice na bien bima j'ai pas ce temps là ba voice na bien bima je n'ai pas ce temps ba voice c'est bima pourquoi poser la question sur te non ça 2021 na joie qui na position na plateau 2022 na joie occasion photo sur lango ba to la biso pour avoir cette na biso lo moko o monde toza boye na pese exemple et tu famille na omi ndenge ba kufeli ndenge wana o mara za président ya Naomi mais choko bande kwa Naomi ba nango président o mara a excusé nga pona balobani en fait a excusé nga pona explication na tie kombo na ye non peut exemple ce qui président Omar a un choc pour Naomi à moi na ye ba passa pe ba bon moment na répétition petit nanga akotinde pe sala ngelo bwa sali président Deni président na carburante a sombi pe pour son soto sala c'est ça on comprend un choc Naomi pe na ke jouer pe na Naomi no zongo pa nani mais choc aux famille Naomi ba nango yango biso toza nango te et là, on a artiste qui sont fonga matoi ba yoka. Nous tokendaka pour na souci à collègue. Mais famille netikala na choc. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas là ceux qui famille on a basa choqué, biso to saka ba émission pour na ko choquer famille plus li susu.
tozoya tolakisa bango ke tooya po toana bolingwa ndeko na biso mais bango moko bayebi ke baoya bana bolingwa ndeko na bango te baye po basala bémission basala babuse na bango. Est-ce que tu comprends? Okay. Alors j'ai pas ces temps ya koexpliquer maman beleka na 2021 na sina bosana donc nzambe nde mokonzi. Est-ce que yo kolanda explication na yo namona ka zo kende côté à Gabriel par rapport ya famille ya Ibakata? J'ai pas ces temps là, s'il te plaît. Pardon, azo mona yo par rapport à explication na yo okeka maman Naomi mais au moni que ils ont mambuka Ibakata ya Nicole Ibakata na Gabi na émission na salaki. Pas un problème. Na émission na salaki. Pas un problème. Au lobby que bien sûr que bazo ya ka pour na ba base na bamba ça l'émission tout ça. Kolanda yo explication na lo nti ozo critique à Gabriel. Pour tout monde qui mambu ya matanga ile ke ya Nicole na yamba ki Gabriel na plateau. Gabriel baki que soki na keinde lekina alamuki et puis c'est moi bien té na batu explication na ningwa na selo moko na na TV ngamoko mama na ngai na TV te papa na ngai na TV te baleki na na TV bazati donc na na TV ngamoko. Est-ce que okoki ko pardonner te selon yo pour na ba voix sur etambolaka ozaka na kanda par rapport à ba propos ya Gabi ba komo mso sitaki mo to cité ça été exacté ngo ba finga ngai politique na vanda ko otika na vanda te ozaleki na ko boya na boyi na ngana ozaleki pa ya na lobby na répondre te na ibisio te na mama te na papa te na yaya te ozaleki pa ya na leki te na yanga moko mwana te donc na yanga moko kutu na koti théâtre new ngamo na sara makama na TV ngamoko ozaleki pa ya comprendre. Donc j'ai pas ce temps là. Robinda Konité pas ya. Na lobby na na temps na te. Robinda Konité. Ya créer cœur pas ya. Est-ce que nous créer luko créer cœur na ba ya. Na ya. Ba ya mususu est-ce que bon c'est pas ba maman top ba via to cité le roi ba si la Beckham bon c'est pas na yo papa ya guerre aux autres vers ya na yo Gabriel. 2022 celui que yaya na pardonné na lobby etika na vanda ko on a été choqué na ba propos na yo na lobby etika na vanda pardon s'il te plaît ya okangela ndeko na yo mutema ti anini na lobby boye tika na vanda tiliwa yo na blessa batute moni nga na blessa batute na yana TV na sala musana nga normal na blessa batute na finga mutute na loba pima kamba batute na loba makambu na nga moko na TV soit na salle analyse ngane na sala normal donc on a tenté ya o kingandi o asala ki amatisa ki akitisa ki c'est leur problème on se limite là ceux qui a pardonné qui ont émission na lobby boye yo pour ngolo ba ke bon ça fa na na lobby boye na za makasa lo ba makambo na te na pe na posa na te internaute vraiment besoin de l'émission Yamado na Gabi nini bazo kende wapi par rapport ya ranking to ba ranking pour n'ambaki Gabriel na plateau a sengaki le roi ba kata ba pardon mais dans bateau a boyaki abi jamais le roi ba FK le kola ba Karim Yamado na juste Karim Yamado na plateau awa a boyi abi tilwa o tu olimbisa ya Gabité le loso e ko même scène natangi kombo mutute pardon natangi komte ba comprendre na bon ngamo mukolo munoko natangi kombo mutute donc naza munona ya lo ba makambu na ngaso na posa lo balika munanga na obengo te donc pas jona sotango lelo même scène yona e na lobby prince ozo na ba question te na fandi ka wana kenzo bibenga ya ofele oh to beta masomo suko na fandi ka wana oh s'il te plaît na fandi ka wana s'il te plaît pardon même scène pour jouer prince bon c'est bon Karim Yamado ou alors nous et le visage t'adresse d'Ibinga ou alors nous tozo kende wapi vraiment Karim Yamado nini au rôle par rapport à monde à théâtre le lezo tambola le leo baleki na ba yaya moi ba respect mo zate na kaleza ki mo na leki au respecter ya ko respecter pas bango mutaboti mutu na théâtre zate mutamtaute pas bango au conseil na ba comme on va respecter au gloire à Dieu c'est comme sous ba manquer au gloire à Dieu mais au respecter au lo bala bande économie mingi o ya génération na yo par rapport à manque à respect vers pardon na si sa question nga na si sa question nga par rapport à manque à respect au komi nango et pas ya yaya na lobby mon conseil pesa na bible prince nazana conseil au pesa mutu te mutu na mutauta ke pa na bango mutu sala ka musala na ye mutu gera kanda kuna ye mutu lesa ka mutu azate donc na temps
baoccupe makambo ya bato te soki barespecte yo gloire à Dieu soki bamanke yo gloire à Dieu naloba nini soki baleki bazomanke bamanke soki bamikolo bamanke bamanke. Ok, merci. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ok, merci. Tozo kende vraiment na sukai ya émission na biso. Nous tout bozolanda émission. Vous abonnez vraiment pour moi bien zali awa apenda zaire le pelanora moto. Zaire le pelanora moto. Vraiment ba commentaire bien et ça la rappelle moi bien et pananga bo zara vraiment na rigueur ma casse TV nga zara na souci ya kubimisa. Ba question nanga na tuna invité nanga il faut le bimisa kaka pour na bino vraiment na sala musala ngo pour na bino. Salon pour na bato sauter na salon pour na bino boyambanga na ba TV na bino. Merci na Marina Ngoy vraiment merci na cadeau na yo na fin de l'année na monaki vraiment et ça arrive vraiment bien merci na yo Marina Ngoy tomo kena suka ya émission na biso bato ba otala yo Karine Yamado nini oyo obombeli bango na nzela ya chaîne na yo Karine Yamado TV na 2022 c'est au bazangi na 2021 2022 obombeli bango nini. Bon premièrement et nanga na lobaka elo moki nga na sala théâtre. OK. En tant que lobake famille nanga ba sala théâtre te. OK. Baleki nanga ba sala théâtre te. OK. Maman nanga sala théâtre te. Nga na sala théâtre. Mais na kata makambo oyo ba finga maman nanga baloba ba n'importe quoi makambo belé kaka bato balobaka. Avant d'avoir silence, n'a pas que répondre parce que j'ai pas ce temps-là, il va répondre à ma maman. Et je voulais dire ceci. Bisons surtout un démonté, premièrement. Et deuxièmement, ce qui l'élo peut-être bamsou sous toza libanda, ils a parce que mikolo moko ba bendenga matoy ba bi yoka yango na yokaki. Toza en 2022. OK. So na vandi kimia ezate ke na obanga mutu te kande na lobaki je respecte ma fille beaucoup et puis na respecte mobile nanga makasi yango eloko esala ki na se maîtriser na vandi kimia na conseil à ba camarade nanga ndi esala ki na vandi. Donc 2022 on est là pour nous ça musala ce qui est sala ki na bana mona na te penza mingi ezaki juste j'étais malade mais santé psycho ça va. Et je pense que tous les gens ça là vous consommer ma vidéo na biso vous consommer nous ça na biso ni vous ça na consommer nous on est là nous en a juste qu'à pour notre travail. Vous avez choqué hein? Non. Na ba mambeleka non. Kolanda mambolo cholo ba awa o musangona. Na zaka choqué parce que ba finga maman nanga. Ah. Parce que ba finga maman nanga. Les YouTube kota YouTube. Oui, et ça monde à YouTube na kota mais il faut avoir des limites. OK. Ah, faut avoir des limites. Parce que ngapi na munoko loba mais so na vanda kimia na tele non premièrement respect famille na respect moi na nete ba kamana na tambula na bango fait na respecter na ba camarade na fait na respecter na mobile na je me suis dit que na kanga munona vanda kimia parce que liko na ba bokilo na identité na episode nga na préparer makambo na mais na YouTube e bima ke na obala ba yebela ngo wapi na spiritualité na physique. Point d'interrogation. Pour toi, ma camarade dit to vanda kate to beta kama solo te. To solo la kate. Mais ebima makamone ebima na YouTube. Ayeba ki on a spiritualité, ayeba ki on physiquement, ayeba ki on charnellement donc je n'avais pas compris comment c'est possible et comment qui na YouTube et comment indeni. Et na se retira ki makasi na monde à TV pour na makamona nga. Quand on a absence trop. Oui, c'était pour ça. Na se retira ki makasi. Mais je n'ai pas compris ebima ki ndenge nini. Ba otu basalo mabe limbisa. Te non limbisa mutu te prince. Non limbisa mutu te yo bando sa bat mabe pour s'attendre au senga batu pardon to yo batu ba sengo pardon. On va sens te. OK, merci. Vous répondez déjà 2021 base la 2022 base à musala 2021 zaki année mo zaki bien te et pour moi je peux dire que il y a qui animaux il y a ba blessure il y a ma bébé il y a ma bé et tout et ça là qui n'a vraiment bien été mais par la grâce de Dieu nous avons passé la grâce après ça ba kamana un peu menanga on appelle la canadienne mbote hein donc couple timang donc papa Dido na maman Diane appelle no mbote belé et à Marina Ngoyi
donc bambote ebele na bino nyonso. Ok, question en soukalanga pour nous aussi cette émission oyo na talaki ndeko na yo Ibutu na émission moko boye ba propos oyo tenaki par rapport ya sila bisa les gens ba to sepele na ontinate sur ta émission na te par rapport ya yena ndeko ni ba sololi bon ba solola ki ba to ya ba kiamote na aye nango na media ndenge ndeko ni sila ba ki non na na casting mais par rapport ya accoutrement na film na tayo et singa accoutrement moko boye il faut qu'il na lule asomelo ba veste moko boye bani tout ça parce que lobela lobaki wana a changer accoutrement ndeni ndenga la tari Ibutu alongola na casting na ye na film ya ngati par rapport ya personnage oya lingi Ibutu azana Ibutu faza na cause ba costume susu déjà oya asolaki na ye mais sur Ibutu asiliga na TV makasi Ibutu asiliga makasi vraiment. Bon en fait pour changer style peut-être na loba Ibutu ko finir na te pardon peut-être Ibutu nde attend ça zone na sens amabe on comprend là c'est exemple ma soeur quoi jouera papa mais moi changeaka aye papa ya côté mais azongi ba papa responsable on est exemple sundi atapé asala yango ma vioquer le pe to monaka peut-être nde tamsu a comprendre ki sens o balobela ki te ya zuni yango peut-être na sens ke balongola tenia Ibutu et simba te on comprend tamsu na film na mama jouer c'est papa mais papa ya Ibutu te papa ya ndenge mususu parce que tous ça ba artiste on peut aussi se créer tamsu on va créer yo na ndenge mususu pe ni ke sala yo bon là entre guillemets je sais pas mais on a la moni et ezaki na peut-être na sens ça mabete mais tamsu Ibutu nde asepela ki peut-être na langage te tu vois tamsu façon pe mam ça lobela ki tamsu lobela ki et que olongola o tikala na tenyo nga na opesa yo tamsu na sens wana et le rezanga qui il fallait qui peut-être à tout na ba question pourquoi lui changer nga tenyo o changer nga tenyo pour ani est-ce que na otika na style wana to na zonga na style nanga est-ce que ça ka pour na film oyo to na ba film nyonso na ndo jouer bongo tamsu na biso ba koto alingaki atikala a jouer kana Ibutu mais na ba style mususu oyo ya nga ndo jouer pas mam sanga ndo jouer pe na style mususu. Vous comprendre. Bon, pour la moni place on est peut-être complication il y a langage hein. Mais complication langage mais bino ka artiste c'est bozo tsara sila na belle vie na ba bozo tout ça vraiment tout pour la émission na loi Ibutu pesa qui côté mon côté belle vie na d'autres chrétien côté ya sila azo chrétien côté kuna côté l'émission na après d'émission on a talé moté bon si la na belle vie bango so za ba star bison so za ba star bison on a retourné na bureau na ngala kasavubu batum so ba commenter bureau na kasavubu les années bureau à belle vie on a retourné na bureau na ngala kasavubu so ki ba nimi kenal changer costume bon en fait nit mamba théâtre mikolo nga pe na yebité donc émission na ngali boso na sali yango depuis novembre ça sous l'émission té na vanda na ndaku théâtre kutu ça fait un bon bail dans ça té donc na zongeli mam nyonso donc je sais pas il y a passé la yebité peut-être tu OK pas belle vie sur besoin yo kele kuna boto ça bango mi tout bino bata théâtre bon tout ça bango mi tout yo na répondre té na yebité peut-être bon je sais pas na éviter wana fo ntanga ba tourner ndena tuna nga pe na sala chuchu nga pe na yeba so mambo le kendeni bote sikona yebe lote je suis à la maison donc na yebe lote nga pe ndena banda tournage pas Kevin bon non ça chuchu na tournage na tuna bon il est nini le kaki basoli ni po ni belle finance là ba yo kana te non tout oyo kate pona ni nani yo lobini to sa songi but bo ke sa songi pas là kasi yo mdolo bana mambango yo lobi na ani Belvina sila baza problème bongo to lobi bongo yo lobi na bibino mutu bozo tout ça kasi ti donc ba artiste ba okende koto ba che songi ba artiste musu ba ke koto ba che songi bongo mon si longtemps biso to kutena na bango to ndozo bilo pa maman Olive Lembe Kabila que j'ai sali hein beaucoup de respect à toi maman ni maman donc maman du cœur oh nous on est bon bien bazo seka bazo solo là je faisais assemblater
Ah, je ne crois pas. Bon, tu es semblé que c'est comme ça. Beaucoup d'artistes peuvent rapper mingi na bloco wana. Au moins tinga na boy. Ce to yo kana te to kana te. Ce to solo to solo li. Pour sembler bomaka. To ko ça sembla devant ba fan yo okufa. O ça sembla yo souffrir. Ba fan na ba commentaire lelo so be l'estomac. Ba tinda mbongo pozwa soin mais pas so yo ka ba yo ka ngote. To la suka biso la biso. Vraiment merci. Coquette azoi mambote ya Anne Gabriel yo zo été hein. Faut demander coquette azoi mambote ya Anne Gabriel mais yo zo été. Zo été. En tout cas, veste njeta mbila ka la tile. Merci, to komi vraiment na suka na émission la bis. Pour jouer les moi kita. Pardon, on attente. Tu veux me coquette ya mbena ya Anne Gabriel. Tu es ya peto ba kamal tu éviter. Vraiment tu na suka émission la biso, vraiment émission de la no Karen et Yamado ba to la yo le basuka par rapport à l'émission il y a des lots paiement 2-3 personnes mambote. Nalinga batino so mingi, nalinga ba fanatique nanga surtout ba bene na biso Karen Yamado TV. Et mes fans, donc merci à toi. Nous avons des combos, batino so ba benga nga zonga la scène, na zongi scène, c'était parce que na qui bien. Premièrement, j'étais malade et deuxièmement, ma na ba onka ba loba ki ba sala ki ba zongi saki nde sala ki se retirer pendant ba français ba lobi reculer pour bien sauter. Donc je suis reculé pour na sauter malam pour na tala comportement ya moto est-ce que auto tambonzela moko est-ce que oyo simba est-ce que parce que dans la société il faut que la mingi ko examiner rabatu mingi et là mutu so ke pese confiance ko pese confiance dans le sens wana je me suis dit que simba est-ce que ce yé simba mutu so ko approcher ma meme le ba problème mutu so ko approcher na oyete yo boya o wana o azamabe nzoka o azamabe ndaza bien. Donc c'est toujours comme ça yango. Mes condoléances à Nicole et Bakata, na pesi ba yanyo son beauté na linga. Pena Christian Shoga to ko fait la maman koloto. Ah bon? Christian Shoga. Christian Shoga. Ya ko ma jikali. Olobi? Aza jikali. Oh, akoma jika o kamoni. Ti keza mboka na bino. Ah OK. Ah. Oh, Yamado. Christian Shoga ana Turquie aza jika. Ndamona watu wana France. Ah oui, Europe. C'est Europe. Différence à nous. Europe. Oh. Et poto. Ça na mboka ki mal so guerre. Non ba j'ai mboka ni yani. Ya tika. Et poto. Oh, poto. Kuna pe neige kweyaka. C'est mu na teke suka neige kwei makasi. Neige kweyaka. Na ina no yate. Poto ndemo na États-Unis donc ba ndemo mo ba twana. Ba tete bozo to ngatu akimi. Te ba théâtre ba otonge so ba otonge ba complexé. Ba na complexe na ye. So ba memi mutakiaka kuna ozo. Quand même na Turquie te omoni na on était Barcelone kendaki betika une semaine parcours à vie ce qui Barcelone kendaki betika une semaine azongi na eso muto na mutana moyenne so Barcelone kendaki ça une semaine parce que asepele ko ça une semaine ce qui Shoga est là-bas ayebi pona nini za kuna na kati ya parcours so mutazo luka vie ba jijaka ete mutu mso ko longa pa sala théâtre ka se retrouver na bandundu ko sekate ayebi lo nya ke luka kuna yo seko tika lo zela batinda ko $50 mais ye akomi na facilité au simba $1000 na pete 100 ka senga mutu ya ye moko oh papa ya je t'encourage continuer kende liboso tiki ya poto kozonga note vana yo tango zonga balobaki basalaki okomi sous estomac balobi ngai na jouera bien te ya vandaka kasi mino ozala bongo so mutajua che asola che concombre na ye o asali mabe yenda chakane wa concombre che lipa na ye o asali mabe kwanya chaki lipa fallait pas avant de estomac akoma l'estomac ba finga la journée concombre na jouer mabe ya vanda kuna liambala chaque jour la tela biso ya wala songea abeta lo mo obeta ya wala songea abeta blambala ni ba kwet ba manto wana na biso ya na mona ki abeta mo ya vert ou c'est le échanger kitoko ya vanda na mito pe bamuso okomele forza no yanga ya baza to tiko ça sembla botiki ya vanda. OK, merci. Deux personnes nana bango te deux personnes ata pe perdre wa libangat bof bof oza songi mo mabe ayo bof vraiment la personne mote bof na boso on kombo te iba tanga komune na TVT bof babona tanga kombo vraiment parce que ozali
na mboka malili za na kimia mboka malili te oza songi moko nzamba limbiso aza mboka malita na bandundu mboka malili aza na bandundu okoyeba. Ok, merci toko bien suka émission na biso merci na exaucé qui ala papa munoko merci na Marina Ngoyi vraiment merci na bino Gloire Ngoma oza derrière caméra réalisateur et émission oyo yana na question na boketo na suka loba mami boki ngate Gloire Ngoma moto fa 3 hein cameraman na botosi mwana ayokaka donc Gloire Ngoma moto fa 3 2022 tozamba okabuit hein le bourg mati makasi félicitations encore toujours continuer OK 3e année. Non, ça c'est un caméraman 3 ans. Non, Vazalit. T'es Mendilite. 3 ans. Vazalit. Ah, Tika. Et 3 ans, c'est un caméraman 3 ans. Vazalit. Problème, t'es beau soin, t'es beau l'autre. Bon, ben, vina Tomi Mukondo. Ah, ok. Donc, tu as mis D. Non, non, 3e nan. Tangat. Bon, Marina Ngoina, Nano, héritier. Nana. Bukasa. Na Bukasa. Okomi 3. Nando tanga su. Tanga. Oh. Mon est non, souci là ndo tanga 3e tanga. Nani susu. Bon Nico Chege na edo. Hein? Ah Nico Chege moi qui m'a né edo. Moi sauta comme pas top vision. Moi sauta ke boye. Mais 3 ans d'intimité. 3 ans. Tokei. Et Nico Chege osuite. Nani susu. Basali. Nani? Nano tanga. Tokei. Basa no belé. Fidèle à tout na ka et pas ne pas me souter. Basa belé. Tokei. Nani susu. Vraiment tout na suka. Biso vraiment. Vous comprenez? Les apona il y a aussi spécial nos pères c'est vous appelez na bando que na père vous occuper vous seka. Et ça vraiment bien merci. Émission de la no Karine Amado vraiment tout sonné belé, vraiment na aussi on a abonné pe ba internaute ba fan ya Amado bobenga pe Amado pe ça va concept fatana c'est 2022 ils année moko boye so pe pour ben ça qu'il faut limbisana et ça vraiment bien makasi merci Nabino merci na bébé Chico mannequin à Château Rouge bébé Chico mannequin à Château Rouge Bertoni talara yo bébé Chico Château Rouge les a rencontré na yo merci na Alex Bomengo roi papa les grands Ilois merci na ya babi mazolo engambeti na poche motema batayu masamba la grande dame merci Nabino tout le monde a vraiment na émission Ekoya vous abonnez massivement et vous allez vraiment bien bye.